Fali akasaki mbongo ndeko tosa na ba soda na bras de fer. Fali c'est noir c'est nègre. Même qu'on a trompé azali la sécurité on a moins validé. Mbongo fali azoki moi. Yo retourne na fali azoki mbongo moi. Oya futi bango. Et puis mère azomona yeso sika bengi ba pompier ba bomba moto et pourtant musique na kati parce que bali yaki conséquence la mozali. Fali ayekobomisa tous les musiciens si ma va mettre en France c'était parce que préfet Paris azali convoqué l'Assemblée nationale premier ministre ministre de la culture avec ma bezala qui va très bon ça autorisé à reprendre il y a Luki pété à Luki échauffouré auto bengi yango toyi boyi na français mai oyo basumbela nye ou bien penge na kolombo ka mela na moto ya papa mai kufela mbwa papa ya mela ka dongo na mela ka moto lelo esili. Alors en conclusion elle a fallu à betaki nyo kalonga betaki mbili ya bela betaki parce que ba haute sécurité zalaki oya gagner na komata ba gagner. Alors bila ba revanche contre qui bino ba revanche le bato bazo kufuna est kuna 15 millions revanche na bango. Alors il y a la revanche contre qui? Il y a la revanche le bateau bazo kufuna est kuna 15 millions revanche na bango. So comment ni mboka zo bafoué constitution. Mboko ne kufeki. So comment ni mboka zo bafoué constitution. Mboko ne kufeki. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. Accepte de porter cette bague que je place à ton doigt. Maman nangaye fongola matoyi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour l'opposition ya nzoto na biso yo muto beta batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya pamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposition ya nzoto na biso kobanga te yo mutu osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali position ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de Vérité et Réalité. Certainement, partout vous avez l'habitude de nous suivre. Infiniment merci à celui qui est derrière la caméra, Gédéon. La réalisation est assurée par Jordan Panzou. C'est avec cette équipe que nous allons travailler aujourd'hui d'arrache-pied. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir. Ils ont dépendre na Ernini, aux hôtels et la biso, kasi mbote, na binonyo soto. Merci na baeba soutenir na biso. Ya Gianni Sitan, Tongan Poutou Bangamituri depuis Switzerland. Merci à Gilles Combo de Genève, Claudine Bossangou et Kela Mwanzambe, Ange Nyanga, sa Schwarzenegger, acteur ballon métrage.
Merci également na Mami Mwanda, Batoza Ebele, Taboufa top modèle, véritablement femme d'affaires chouchou na Tatila, Isaba Oyo, Bachara Biso Maboko, Toki Robo Sanate, Malolo Loris la congolaise, ainsi que Taboufa tout. Alors merci na Guy Mambi, business qui nous ouvre toutes ses portes. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons brosser quelques points d'actualité, bien sûr avec le prophète du peuple, John Ngefa, Obomesana Kolanda, Landa, et Panabiso, ah, oui, que ceux qui toyent, c'est que likambo yali maramope ya koloba eyali mosala na nzambe mbote nayo mbote ndeko alendele ata tukabonaki na nzoto molimo tozali moko vraiment nzambe azwa lokumu tobandaka na losambo tata topesi émission na maboko na yo yo banda na biso sokisa na biso totiki Congo démocratique na maboko na yo tolingi bokabwani te soki toza na bomoko nde tozala na force mpo kolongola mboko na kati na pasi mpe na bomo kolopambola émission oyo tendance pambola déjeuner, pambola pe ba journaliste, ba cameraman. Tika ete makile sumasia supanakat le course supanakat na wepe sa ilonga. Pambola pe ba diaspora nyonso batiki bango bakangi bango te bazongi te. Bazongi bandako na bango nzambe ozolo kumu pambola pe ba yini na bango na ba yini ya Congo, no ba linga Congo na kombo na sumasia. Amen. Amen. Prophète John Ngefa, merci Nayo parce que otiki quand même émission dans Maboko Nzambe, nebi ke maramoto ko le kana malamu. Alors tous voit quand même directement rapidement d'entrée de jeu, tu dis que disparition il y a quelques personnes et ça lit que batuba le bela oma mingi, tout le monde général il fait quand même yatiki biso, auta otika biso. Ah wa tout le monde se sont de comme ça ndo sala na aner le soit tiki biso. Alors le tomi tout na ko tala maramunyo surtout liwa la nani boyi tomoni et susciter le sous polémique bato ba koloma mingi ndeko de so akofi za bato ba komi ko accuser bato alors partie X partie Y yo étant qu'analyste na analyste na yo pe façon na ko communiquer tango moni makambo isalami boyi liwa bandeko nyonso mbale le bela kyo nini Monsieur Alain Amos c'est toi cette lobby Dieu ne fait rien sans toute forêt c'est que c'est Alain serviteur tout le monde a un spirituel. Donc Dieu vous avez déjà révélé oui, ça. Oui, Tolobi 2020 ezali mosuku. Okomona makambo le kanamboka. 2020 vers la fin na ba c'était mo luka coup d'état constitutionnel ou coup d'état militaire ko salima awo. Eza ba si moko mabe. Ya to ba na président afungula miso na ye parce que mabe bandi. Monsieur Alain Tomoni général Kayimbi quelle que soit la nationalité naïe, quelle que soit biso to yebite. Le seul habika en Zambie pour mboka za infiltré belé ndenge na ndenge. Ya liboso na ngana za mungala mais na s'infiltrer comme ngoluba tatuka bichi. Mais ya ngona infiltration ngona. Na kuma ya tatuka bichi. Yo quand même ça bien parce que ça na kati ya mboka. Na kati ya mboka. Libanda te na s'infiltrer ya comme ngana ngoluba. Ya ngona moni chapeau ngana ya tatuka bichi. On doit comprendre na ko kolongwa ndenga le ndele. Alongoli na ko sa émission mais lokola ngoma tatuka bichi il faut na taka monyere na ngai o tatuka bichi. C'est comme identité. Identité na ngai. Bon ya mi balé soki pe na moi tatuka bichi simbite na zongi na ngai John Ngefa. Vous comprendre pour ça mon mboka. Ya mi balé to moni mort ya pendaison. Ça dit quelque chose. Mort ya pendaison en général. Moi c'est azalaki wapi? Bana bazalaki wapi? A se pendre na tango nini na ngonga nini. To kamati directeur anti-espionnage. Deuxième personne en Léo Lukaku. Bakuti mort pe pendaison a Koufi. Pendaison. Est-ce que Léo Lukaku na mwasi na bana te? Pourquoi ba deux morts na ba cadre minene ya FCC? Na yeko yoka. Cadre mo ya FCC. Azoloba on doit venger si la mort de notre général na Motwane. Maintenant le cadre FCC. Mounene mokolo ba bere rouge. Article 188 il y a constitué le bi soldat non à la politique. Mais soldat neutre. Soldat mobile maman benga papa. Et dans la bataille générale sur Kabila ba soldat il ba soldat Tshisekedi. Les commis entre deux poids deux mesures. Pourquoi? Na mort il y a général Kayimbi. Transco même 100 personnes grenade na kati chance terroriste na kata ki yangote. Ezo laksani. Soko moni mwana likemba, mama likemba atelemi bana balani kokoya yeba ite mama kokoya. Eza ba signe moko prophétiquement, physiquement eza suspect. Il y a quelque chose qui se prépare.
balobi lelo barevanche contre qui bino barevanche lelo bato bazokufa na este kuna 15 millions barevanche na bango te bato oyo lelo oyo bazokufa na bakisi ya komela ezali barevanche na bango non nous tokoki kopesa ngo baverdict ya suka te Alain parce que likambo oyo bapolice enquêteur bakoti police scientifique akoti bacacteur bakoti biso tokopesa no verdict boye te tozela résultat ya banquête mpo baprononce yango na barésultat enquête ekobima négatif ekolobama te parce que accord ekosalema entre FCC na cash na INC bakosolo mais na peuple azomona yango déjà nini tobandi na 2020 mabe oyebi na cadre ya baccord trahison nyonso soki badictateur na biloko mibale la mort ou bien condamnation à vie hein? La mort ou bien condamnation nini à vie hein? Autres nous ne sommes pas les enquêteurs mais nous devons attendre verdict na bango mais verdict na bango ekobima ya poloso mais verdict na bango ekobima ya poloso prophète Ngefa tozongana mo mukie parce que lelo il y a mort d'homme ba massacre ko salma toujours na kati ya mboka na biso mais en parlant de tout ça au moment ceux qui kara enquête les a lancé c'est pour ne pas aboutir à un bon résultat. Au moment où le peuple a besoin, tout le monde a rappelé que les résultats, qui sont le commanditaire, il y a des crimes, il y a des enfin, de compte, rendre les compte. Mais j'ai l'impression que le peuple a la souveraineté. Parce que le peuple ne sait pas rendre compte et pas peuple. Que le peuple est boye. Mais l'enquête, il y a surtout beaucoup de choses. Ah, vous qui êtes besoin, vous va soumettre en commission enquête et si. Donc, il n'y a pas de dossier. Tu continues à faire des choses, tu vas faire des dossiers. Donc, le pays est un état de droit. Les Camerounais ne savent pas. Il faut que l'enquête aboutir le peuple. Mais l'enquête, il y a au Congo, des experts réunis, on va s'enquêter, on enquête l'Obama. Chebe Baboma et Awa Kende, enquête qui a tué Chebe. Bah ni na droit batibis de droit no tuba boma bango ba leva bango ba kende enquête tozana enquête on est l'Obama ozomona ko kansate ki enquête parce que na kata coalition bani ko fundana oh bato FCC ne babomi général wana na mutade oh bato tseka ne babomi bango oh bato ya Kamere alors bazo zwa pays na ndenge ni ezokinde boy et je te dis monsieur ezali ba dossier moko politique tozela ba police scientifique ba pesa verdict nango mais ekopesa matin mais surtout Kinshasa, ils sont déjà en danger. Kinshasa, ils sont en danger. Je me rappelle, j'ai suivi quelques vidéos. John Ngefa, beaucoup l'air est grave. En parlant de l'air est grave, alors, l'air est grave, tant que on a au bois qui mêle, que l'air est grave. L'air est grave par rapport à quoi? L'air est grave, et ils sont ambulants. Économie par terre. Mais le président quand même n'est pas d'accord avec tout ça. Hein? Et lui-même il n'est pas d'accord parce que tout là est quand même. Mais discours politicien, il ne travaille pas seul. Il peut avoir des bonnes initiatives, mais bateau va signer, ça va bloquer au sein. Le président ne contrôle pas le Parlement. Le président ne contrôle jamais l'Assemblée provinciale. Le président ne contrôle jamais le Sénat. Il ne contrôle pas. Hein? Mon bout là-bas, le président de la République n'est pas magicien. Tu sais que tu es un magicien, tu hein? Avant les motos, na bureau, est-ce que le bureau, tu sais que ça va fonctionner? Hein? Est-ce que même c'est du vérité? Dès que ma caméra est dans la cité, n'a pas conseillé, je ne crois pas. Ils sont là pour bouffer l'argent inutilement. Hein? Président Zali Moto. Hein? Ata magicien te. Ozomona. Déjà babilo ko yo tout et ça les maquillage. Un alandi audio et moi en général. Oh, papa, va rétrograder, a commis soldat simple. Il a mis balai, auditorat militaire, il a mis ça, il a mis bomi, c'est faux. C'est faux. Hein? Ami bomi pour nanini. Hein? Bomi bomi, on va dire que wapi. Et pourquoi est-ce qu'il sera rétrogradé? Hein? Mais il faut, pourquoi on a rétrogradé? Il y a ma procédure, Ezali, ma cambo, Ezali, haute trahison et la sécurité de l'État. Biso zo banquêteur peut-être ko babilo ko sauter et puis tant basali makambo wana ba comme ko promettre nini to ko venger contre qui? Pauvre peuple kufa. Pauvre peuple bana maïté. Continuer ko kufa pas continuer ko kufa. Pauvre peuple li akate, pauvre peuple na maïté.
C'est comme si tu as un porte sur le bandit, tu as place au vendre. Il faut que tu paradis sur Nabiso, Mboka Nabiso. Bazo promettre l'évangile dans le peuple. Coup sur coup, prophète Ngefa, dossier Mike Mgabato tient on table. Je pense que vous avez parmi les dossiers de près, félicitations. Et puis tout au ça va en tout cas félicitations. On espère quand même que moi Mboka Sengeli azala kimia a bénéficié na avantage na union surtout Nenge et Sengeli. Vu son état de santé déjà et va nous permettre de quand même continuer ko bombe wana. Qu'est-ce qui ne va pas? Telle partie signe la libération de l'honorable. Parti mususu tozo baté ceux qui va coup de fil ko utawapi to ko mona ka marmo na ba signature nyo surtout ko ina mai. Qu'est-ce qui ne va pas jusqu'aujourd'hui on continue ko tarder. Oyebi émission na yo elandamaka presque monde mobile. Parce que mon tuto ale kaka na oyebi pino zali vrai chroniqueur donc moto betimbele comme mokili mobile. Merci. Parmi ceux bazami sato za na 4000 balé ba na 400 moko za na 4. Te valende la lende. Coup constitutionnel à Mokili Mobile. Ce que rendait Arena Yango et Zaka inattaquable et ils en ont recours. Mais coup constitutionnel, article 148 de la Constitution, et libéré Mike. Mais coup d'appel, il y a grande instance à Gombe. Confusion. Mais confusion était qui gère qui? Mais je ne sais pas, monsieur. Entre cours constitutionnels. Qui gère qui? Qui gère qui? Confusion, juridique. Rébellion juridique. Qu'on bafoue ordre. Ordre, cour constitutionnel. Refus d'obtempérer dans ordre. Ouais, des chef de l'État, premier ministre, et puis si arène yango. Mais tribunal à grande essence, coup d'appel à Gombe, procureur à Kangi, Akangi, Arewa. Et ça l'a caté dans le monde. Or, le coup constitutionnel est corrigé à Gabaré Nyoso. Est corrigé à Gabaré Nyoso. Les lois, Bamanisa, Bafunda qui est Balongola qui est. Non, non, c'est Banisa gouverneur à Kisangani. C'est coup constitutionnel. C'est coup constitutionnel. Ouais, il a une élection dans Sankurunan. On mène comme gouverneur. C'est coup constitutionnel. Mais coup constitutionnel, au moni monsieur, il faut dire la vérité. Ce que moni mboka zo bafoué constitution. Mboko ne koufeki. Mboko justice bazoka ba mbela justice té, décision justice té. Mais c'est aller mboka constitution ezali moboko ya mboka biso tout donc le fondement tout ça Bible biso ba chrétien Bible et comme mawa mingi. Président Signakani na na cadre agilaka na cour constitution na constitution république. Et commis très grave. Mais si la constitution aujourd'hui est rongée par le virus, fondation et comme déjà Koliama, alors to bangila ndako parce que oui to bangila ndako ndako se krouler, mais le problème c'est ceci, les pays n'est pas ils ont tambola na constitution te mais tamona bakor. Mboka yotamana bakor, mboka yotamana bakor, automatiquement bafouer la constitution de la République. C'est pour dire que la constitution est mise de côté. Accord né et comme des constitution alors. Accord comme constitution, mais la confusion totale. Parce que ma pesiare, lobby to keikuna. Ngai moko na lobimsa Mike. Toko ma juge wana tribunal grande instance a signé. Mais comment quand constitution signé, bah rien sont approchés. Ah monsieur, c'est pas ça? Tous les arrêts sont abrogés. Yangon a lobby. Président d'Azali, premier magistrat, premier juge. Il faut, procureur cour constitutionnel, premier président, va sanctionner sévèrement le tribunal, il y a cassation, il y a cour, il y a appel, il y a Gombe. Parce que ce qui a été, comme une confusion grave, autobéni mboka ya mopoto, mboka ya frondondo. En tout cas, c'est très grave, mais on espère quand même que... C'est très grave, monsieur. Parce qu'ils ont souhaité à... Balinga te, Mike Yakobima. Parce qu'on s'est dit déjà qu'il y a des gens... Bato batelemi arewana. Mike a libéré déjà. Mike a un ennemi na binote. Mike n'est pas criminel. Mike a tamana basi na binote, na bana na binote. C'était père de la famille. Azape na droit de réchouir, na kata ya bumasi na bana na ye. Santé à Mike est normal, au cas de quoi pour ça, pour justifier
mokili mobiso seka biso arrêt ya cour constitutionnel na poto ata bakangi yo nini papa soki juge azali la libération na yo immédiat mais pour que kosalema awa te bapolitier basima ya dossier oyo toyebi bango yo soki omai directeur cabinet mpona bato yo soki omai président ya assemblée provinciale ya pasteur okosala biloko ndenge wana yo gouverner aussi mbia yo ta makambo akobongisa banzela toboki na kisisa te na makambo ya bato mais Galate c'est cette revue c'est que l'homme aura semé il moissonnera Mike il est avec la population avec Dieu il le moissonnera alors courage honorable Mike Moukeba et on espère que nous allons le retrouver très très prochainement alors ndeko ngefato zongela quand même actualité tu zongela so à Mikolo récemment c'est vrai que au lobby un peu moins mingi mais essayons quand même à commettre un peu couleur mususu na makambo oyo de moins de production de konabiso fali pour palelo et créer le sous polémique bande ko belé baiki balobi que maintenant ceux qui lit il y a bande konabiso ba combattant et comme ko changer forme parce que d'après bango au départ ba senga ki pona bango et sengeli ba tunyo surtout il fallait sengeli alternance et ça la manam kati ya mboka na biso alternance c'est salama c'est vrai que quelque chose à la peut-être na ndenge bango balingela ki ngote mais et salama quand même balobi lisusu ke sengela ki bande konyon surtout ba bande ko yembela kabila ba oki ko se produire te ba meka isa moi ba réseau za ki moi ebele alternance c'est salama kambuto salami mais lelo so bande ko balolinga ba combattant souci na bango ezali nini pona tina na ko luka ko boycotter concert ya Fally pour pas tout le monde ba casse ndenge salami ebele na Paris wana bon mais c'est là il faut la vérité ba acte ba combattant ba sali moi en tant qu'homme de Dieu nous condamnons ça bravo, hein? Bravo. Nous condamnons. On pensait peut-être qu'il faut applaudir quand même. Moi, je condamne, nous condamnons les actes bien. Mais façon on basali pour la collaxaque nini, basa mécontent na alliance ya Tshisekedi na Kabila. Hein? Ozoka alliance ya Tshisekedi na Kabila des opesa de susu mabena ba combattant. Yami balé mboko ezaka na bitumba o bato bazokufa na matanga nous sommes des Africains babinaka te oyebi eloko bakongola misato ezali musique masanga na distraction biloko bo misato ntango musique ebandi kokota na tobosana makambo ya politique este kokende tozela nano combattant susu na bango nini to libérer este tuerie esila kimi ekota balingi sikoni alliance ya Kabila na Tshisekedi FCC ekufa mais babengisa bango baya kosolo la makambo no bakosolo biso ne ba biso solo ne liboso te tango ba mo biloko na sala makati yango te musique ko beta te yango mona ki gouvernement congolais a financé 1 million na France 1 million na gouvernement belge. Est-ce que c'est vérifiable tout ça parce que ce sont des grosses sommes non monsieur monsieur je te dis à oui mais grosses sommes des gars basali kuna 144 millions de dollars oyo ba combattant ba saboter yango pourquoi le gouvernement français paye des droits o ba kozonga combattant mo kozonga wa suka longa ke lobina ine 13 pourquoi ba yo kimbela na bango façon mosu ya ko revendiquer droit ya oyo ba tuerie oyo ya balkanisation oyo ma besoin na Congo à cause na yango ndi batiki bango babimi na yango na ko futa yango yami balé Fally il faut négocier faut négocier papa parce que bras de fer n'a pas plété quand on a voulu négocier parce que déjà je pense qu'il a été très reconnaissant là-bas non nous sommes là non émission ni biso tozana balobeli ya peuple tokoki kosala na bango elongo to soto lakisa eza sanction ba musicien te ba pasteur ba teke suna poto te ba mukuna banani ba oyo ba teke suna poto te sanction pe na ba pasteur to solo la to mona façon nini makambo na kosalema Fally akasaki mbongo ndeko tosa na ba soda na ba bras de fer Fally c'est un noir c'est un nègre même on a trompé azali na sécurité on a moyi na Fally te même le président français est moko azali na sécurité wana te tu sais que dans la France na Grande-Bretagne azali na sécurité wana te eza ba haute sécurité o batiaka na ba zone de fer o ba terroriste bazali au Fally ils sont payés par heure non ils sont payés par heure minute et puis prime de risque il y a prime de risque ya mbongo Fally azoki ngwa yo otuna na Fally azoki mbongo ngwa o ya futi bango et puis maire azomona ezo zika abengi ba pompier
baboma moto et pourtant musique ils ont na kati parce que baliaki conséquence yango za lenoni fali aye ko bomisa tous les musiciens si ma ba ko mettre na France c'était parce que préfère Paris azali convoqué l'Assemblée nationale premier ministre ministre de la culture abaki mabeza là qui ba autoriser ngo pour nani omoni mbongo 1 Timothée chapitre 6 verset 10 et ça source sur mabe lelo France Belgique Angleterre et Kangamabo. Alors Paris, France, ils ont une influence mingi. Sanction basées par la Belgique, on appelle l'Union européenne. C'est pas combattre, pas combattre. Aïe sous combat ma casse. Au lieu de négocier, hein, chercher la paix, c'est que dit la Bible. Hein, il y a l'ouki pété, à l'ouki échauffouré. Auto bengi yango toyi boyi na français. Hein, au second na azikisi. Mai oyo basumela nyeyo bien penge ya kolomboka bamela kango te ya bapaya mai kufela mbwa bapaya bamela kadongo bamela kango te lelo esili. Alors en conclusion ezala fali ya betaki nyoka longa betaki mbili ya bela betaki parce que ba haute sécurité zalaki oya gagné na bakombata ba gagné. Bishima, peuple congolais azabeni na ministère ya prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima. Bana Poto, bana France, bana États-Unis, bana Amérique, bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville. Voici le prophète de Dieu, Ézéchiel Matitika, l'homme de Bishima. Benga yaya, benga papa, oza malade, obalaka te, obotaka te, ovanda na poto, otambolaka te makolo pasi, bakanga yo na diabète, na sida, insuffisance rénale, cancer de foie, cancer de poumon, cancer de matrice, gonflement, impuissance sexuelle, omela bakisi. Ozwaka solution te, oza kitoko, ozwaka libala te, mwasi kitoko, ozwaka kobota te, oza mwasi kitoko, ozwaka mobali, otanga classe, licencié, ozwaka jamais musala, olalaka na poto molota koza na Congo, okota libala, ozwaka bazembe nyonso esilungwaka, ozwaka bazembe, obotaka bamorne, oza mwasi kitoko, sima munene, me mibali ya bien bayaka te, omela babakabaka, bakisi ya sima, mibali bayaka te, botuto elata yo. Luka, le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima, na 081 61 96 772. Na lobi 00243 81 61 96 772. Benga asako la pona yo ayebisa yo oyo nini ekangami na vie na yo po bongate. Bishima, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ya luki pété, a luki échauffouré. Auto bengi yango toyi boyi na français. Hein? Osoko mona azikisi. Mai oyo basumela nyeyo bien penge ya kolomboka bamela kango te ya bapaya. Mai kufela mbwa bapaya bamela kadongo bamela kango te. Lelo esili. Alors en conclusion, ezala fali ya betaki. Nyoka longa betaki, mbili ya bela betaki parce que ba haute sécurité zalaki. Oya gagné na. Bakombata ba gagné. Ce sont des combattants parce que bakati bango esili manifestation ya bango mwana na makasa obeta papa na mama te mwana ya muke oya bikoloba te manifestation na nini mekotoneza kolela papa nini baloki solution yango c'est comme ça le peuple n'a pas de bana minduki te bana nini même manifestation na bango il kambo ya fali le bami monde mobimba tous les chaînes du monde ba congolais ba zaïrois ba bato kosaka nango te lelo abongisi to BBC ba Kofi hein na ba héritier ba mazonga yesusu ils sont ba scandale parce que ba combattre ba kolemba et puis gouvernement français to a condamné le sous a condamné plus que terrorisme malgré ba français ba Kofi mais plus que terrorisme hein plus que terrorisme pourquoi ba fali ba zoni koyoka basi mbongo ba pesi bango ba finisaka bango ba mbongo to somona ba na présidence mota tokite le komoko de tale bela ba dollars azote. Mais quelles sont les pistes de solutions au proposer à l'artiste musicien? Parce que pour continuer à boiter, parce que après il y a des dates calées déjà. Ils ont un Koffi Olomide qui signale déjà un concert. Il y a Héritier Watanabe également qui signale. Parce que après vous allez rançon, Fabregas parce que nous souhaitons d'ailleurs quand même nous se produire librement. Combattant Kolemba Souté. Et je crois que manifestation on a mis de Kolemba Souté. On a trouvé pas na bangote. Hein? Osomona tolobi na ba Koffi na ba Héritier.
il faut on se parle. Hein? Nous sommes là. C'est pas porte-parole à peuple. Alors, prophète Ngefan, je peux savoir bien il y a Laurent Sokoko. C'est vrai, c'est quelqu'un qui a des moyens, on a ébélé. Alors, tout le monde a comme il y a Laurent Sokoko. C'est comme si il y a financé, il y a Laurent Sokoko. Pourquoi est-ce qu'il a battuté? Si réellement il a besoin de lobby nango akambambo cannabis. Mais il y a Laurent Sokoko qui kosa la teke nazo kabande ko bokechu atia bango awa ba prophète Ngefa bazala awa abengi bande kunyo c'est-à-dire ba combattant asangisi bango na banane déjà abanda ko boma moto na place ki azalaka côté moi est-ce qu'il y a Laurent Sokoko azaka monter à opposition azaka monter ba combattant azaka monter bande ko misusu te ba ko lela pe boye Laurent Sokoko azali moto ya batu nyonso. Pona ko bazo financer na mobulu non ay sak saka batu nyonso ay daka batu nyonso. Sokoko alandeka mboko yo likambo moko personne batu bele. Mais c'est futur président 2023. Il se prépare. Donald Trump est un quartier américain. Un bourgeois quartier américain. Les noirs comme président de la République. Ouais, mais salaire de rentre dans la touche. $1 par mois. Hein? Mais t'as la économie américaine, tu vois plus que pour Chine les gars qui en haut. C'est quoi l'Amérique qui a fort dominé grâce à Trump. Un milliardaire. Ce que c'est un millionnaire, c'est un milliardaire. Tout la nina bengai gaisola. Ozomona, et là quand tu le banani, ce qu'on a pesa comme bête. Au lobby de mon malamu, il faut aluka moya benga ba combattant, même la société civile bazaliawa. Même la diaspora, oui, c'est ce que l'État congolais au Kokalsuma et qu'il y ait à se porter garant. Ah bien ça va ne connaître. Oui. Il y a Laurent Sokoko. Boss, je crois quand même aux initiatives à Malamu parce que débloquer situation. Le col gouvernement ezo koka ko boma moto oyote. Tous watatu mutu moko azane netro wazali. Mais oui. Asangisa bandeko to mekampe ko chape parce que la distraction peut continuer. Mais ça c'est vrai, c'est vrai. Côté congolais ko bomana kuna côté so ba ko profiter ba samba ba zo bomana musique ba zo kufa. C'est ça, on peut se dire moko bien, il peut le faire. Il faut la communication ko solo là avec ko sala yango. Et puis yepé azali ce qui a l'objet de Cameroun, ba combattant mingi ba yo kakai. Enfin il dit quelque chose ba to vana nani, li kambo eleki. Ba do kitere mo net. So bato bakene poto bakei, so bakene Angola bakei, so bakene wapi bakei, Brazzaville combien a foutu batiki baye, ba sololi ndé musique kozonga normal parce que l'état congolais alembi yango akokite. Mais avec les bras de fer monsieur, image ya mabe ba congolais zo dimana monte. Merci beaucoup. Alors to soulever néanmoins tout nga question lui tout na no prophète ya lo ba vérité, exemple tout na sembo. Tout ti komona awa nekonae évêque azokom akomata kuna na tribune sika parlement debout sala kamsala nango to komona bande kwa sebele de ko lezer amati bande ko bele ba koleka leka kuna bande comme so lui mais John Gefaso bozo mona makamona te parce que ces gens là ne sont pas dignes lobby bazala ki nanga mususu bango pe ba pied mboko balé mais ndenge nini susu boko mona nganeti bazongela peuple confusion zokota to réaction les alliés na lobaki ba pasteur mukuna bazo distraire ba soki lelo mukuna pasteur mukuna avec mukuna atelemeli lelo alliance oyo parce que aibelo ko zuluka effectivement mukuna zo toza la sembo oui azo luka makelele makasi ça positionnement te muto ko luka so habité ngape ko tona bo na habité sort na président Seni c'est ça le problème faut dire la vérité monsieur hein position mukuna yango na ata président Seni pas président Seni na mingi ba religieux hein mingi ba religieux même oya azali oyo quand ils appellent azaka candidat même oya azali même oya azali awa oyo azali diacre a religieux bande banda maison civile chef d'état la toujours ba religieux ozomona mukuna zo luka yango siko mukuna zo luka yango mais c'est les français ni akoloba ngo na kata Seni français ni mukuna zo luka yango mukuna lo bezali na Kabila Mukuna il oublie, on a vu ça là comme Mounene. Mukuna oublie quand il attaque à Kabila, FCC il attaque directement à Tshisekedi. Il attaque directement à INC parce que Mboko est en coalition. Ozomona. Problème Mukuna zo bunda ngoni. Renaissance. Moko na ngazali Kabila. Tango mobule ça maki na motema pembe bato babimaki Kabila au sa Renaissance. Tango ça Renaissance, na tango na Boshab, azali secrétaire général Abibo Shabi Zoulange Loko. Voilà mon kunate. Des éléments de Shabi Zoulange Loko. Yango monaki mukuna. Azo son na président. Y ensemble abiso ko sakana ngatu ko bête na bibotu. Parce que ayebaki Kabila simana. OK.
Vous comprenez? Tout ce que Mukuna nani la présidence assemblée ya hôtel na Mukuna. Babengi bosha babino président tozwa administrateur Mukuna zaki administrateur président Renaissance cité. Abazui administrateur kambe équipe oyo. Yango monaki dégagné sur Renaissance sala. So bazo sina deuxième nini. Babenga nini? Deuxième division kuna après une semaine. Bazongisi yango parce que c'est Kabila qui sanction c'est Kabila na ministre ya sport babani ko kamba yango Mukuna ba pesa ta 10 fois mbongo na présidence pour la Renaissance sont pas jouer équipe ya liboso na monde bacha mbongo na batono boy et ton appelé la Renaissance ba jouer la malonga asomba raté nini asomba raté c'est pour dire qu'il y a pas ça détournement tango ba moni sikoyo Mukuna. Comment moto biso appuyer to pesi ba mbongo biloko to comment sur Kabila ndenge FCC ndenge ni ba bengi ya image depuis poto aye a ko de Renaissance il y a deuxième moment ari magie azawana secrétaire général ezali Shadari a ko pesa 2 millions à chèque passe ba vrai joueur na ba mbongo ari magie abi clair troisième moment le ko sali boy section na ezali église ya Mukuna sike vandi wana ezaka foyer social donc ya kotika yango quatrièmement bakosala audit ya mbongo ya batono ekende wapi oya soma bandako partout oyo kama Mukuna révélation ok bandako ya batono wana ekende eza déjà escroquerie vers l'équipe tango Mukuna ya dese motema pembe société il y a comme la Renaissance comme société mokoloni hein tango sali bras de fer hein na likambo ya bakor na bango ba ndenge wana ale FCC afungoli dossier akei kuna na parlement debout bazo lukani akei koloba lelo oyo na landi ba discours na ye na landi ba oyo ba parlement debout ni ba ko finga Mukuna ba komi ko finga Mukuna kende ki na parlement debout donc mbwa swimbo position ezali nini on ba batoko Mukuna ba vi Mukuna ba mbrouiller bazo mbrouiller Congo avec ba distraction po mboko ezabo Oloima ke alobi alendele akomi député bossa ni peuple. Alendele ka bozo mona député lelo ya ko bossa na peuple alendele. Alenda kala na fufu na safu oya pola ale kao. Ozo mais tout le monde baninga na bino to ko cité bango. O ba baniko ganga o ba komi na députation ko ba voter bango sambong. Parce que on a capacité de député, on a capacité à jouer, on a même ministre, il y a information, on a capacité intellectuelle. Mais est-ce que vous défendre le peuple? Balasima ba voter bino nde omoni vie a commis à 8 personnes au Kennedy parce que à bon moment il y a Tshisekedi parlement debout na ba tse ba ko finga ba rejeter sika ozonga hein ba ngela kema ngela taf. Ça c'est grave. Alors merci beaucoup prophète Ngefa. Na banzi que déjà batoazu mais côté na binopé parce que qu'on se le dise tout le côté tout bana voilé kaka nga c'est pas non parce que yo quand même moi franchise côté on ezala moi le temps où côté là ici ka ni église de réveil ko kende parce que l'église de réveil que pour ko pesa bino confesse comme problème et comme problème ya ko sakanate magie écoute makasi les sous na église de réveil au moment bino bato bana ko telemela au catholique kuna kasinde ba franc-maçon baza kuna kasinde makamnini ezalaka siko epa na bino bokuti na ba loge na niveau moko ki peuple yebazo ba lesusu te ekomi ote mutu na mutu asamela kati ya ndako te moto osamela ndako te bakana église pona pasteur te ce que dit Matthieu 23 verset 3 bolanda bango te boyoka bango te bayaka pona foi chrétienne les l'homme messialin ce n'est pas les individus qui sont visés c'est l'église de Dieu qui est visée l'église de réveil oyoki hein parce que au moins les autres connaissent les catholiques les prêteurs les catholiques parce que ma bien sûr les catholiques les autres ceux qui voient hein les autres ceux qui messialin les lobby église de réveil deux pasteurs il y a Sud-Afrique na passé à Kenya babalani bazokele bambanga ezoko les réseaux sociaux l'église de réveil église anglicane les églises de réveil tant que tu sais que bino messialin homosexuel côté awa l'église de réveil il y a des pasteurs pédés bisexuels ils sont là Matthieu 24 de lobby ils peuvent détruire nous les condamnons les tels actes les loyaux église de réveil comme église à Sony parce que ma vie de confiance ça là c'est plus grave tu as une mission à Bisso Romains 12 30 à 34 cherchez vraiment le royaume des cieux tout ça viendra après tu as une mission à Bisso
Matthieu 10, verset 7. Allez prêcher, dites le rang de ses proches. Tu vois ça, émission à Bisso, il y a préparé dans enlèvement, na crainte de Dieu, na obéissance, tu vois ça, na purification et à la sanctification. Hein, tu vois ça, mais les lois, c'est l'église qui est visée et doctrine chrétienne les a visées, mais on va les défendre jusqu'à la fin. Hier sur lobby, Mathieu Timabena Malamu et Kusanganga Monakoya. Mathieu lobby, Mathieu limiti, la sorcellerie, l'envoûtement, tout est entré au sein de l'église de Nzambé. Mais hier soir, il y a Matthieu 24, verset 25, donc on a bilembo et peine à Ibisa Kibino, on a persévérer jusqu'à la fin, sera sauvé. Merci beaucoup, prophète Ngefa. Alors, je crois que nous courons derrière les temps, le temps, parce que quand même, depuis qu'il m'a ça les alliés. Alors, on va se rattraper peut-être demain, si tout va bien. Alors, Bobo tenir sur rigueur, parce que nous allons amener des locaux, mission qui toque au 400 alors, tu peux quand même en retard, il faut le dire. Tu es en retard, parce que la réalité est belle. Alors, on va se rattraper demain avec prophète Ngefa. Toi, si j'ai belle, oyo, tu peux lever la sous lobby. Merci beaucoup, homme de Dieu. Message à Souka Manekoto. Message à Souka Zali Père. Message à Souka 2020, année mongo très catastrophique. Parce que qui a promesse. Oui, bien, monter pesa qui génocide des qui radio 1000 collines. Mais non 1000 collines, quand tu pas nabiso. C'est ça que ma discours mongo incendiaire. Il faut peuple la terre et m'a pas barré. Babilo Kouana. Tous en a bomboko, na bolingo na paix. Ce qu'on nous a dit, na paix ça me donne beauté de l'autre. C'est Jésus-Christ. 00243 89 610 49 41 puis 00243 81 877 26 78 puis 00 81 99 99 49 937 na Sukiwana na paix simbote. Kaka na Jésus-Christ l'homme de Galilée na Sukiwana. Merci beaucoup. Prophète du peuple, John Ngefa. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Alors, comme vous savez que tu courir derrière le temps, tu courir très très prochainement, soit lobby, soit une parce que Maram Wezali, tout ça, la maman sur la PC belé, la prophète. Alors, tu courir très très prochainement. Merci à Gédéon qui est derrière la caméra. Merci à Binetou pour s'abonner, pour partager vidéo, afin que tous aient retour. On a retour, on a nettoyé sous le temps, on a na prophète, tu peux aborder point ni selon ordre parce que on n'a pas point belé. Bino peut tout mais un peu qu'on résoudre quand même la préoccupation à Bino. Merci beaucoup Tokutani Mikolo Koya so nzamba ba télébiso parce que tu as dit Nelika Kinzambe a osa na biso elongo. Portez-vous bien, bye bye, à la prochaine. Au revoir.